une grande entreprise à monnaie. Ezali ko générer ba recette na télécom et na poste. Mais lelo batwazali na situation moko déplorable. L'intersyndical a salaki plainte na ye na ministère du travail. Lelo négociation ngaki banda et salami lisusuté. C'est pourquoi tu allez alerter l'opinion d'ici peu, va travailler à poste en Kobi Malibanda ou même à la grève de faim. Parce que Bazo Koufa, c'est comme si le gouvernement a abandonné Bango, l'inspection a travaillé, a abandonné Bango, le ministre a abandonné Bango, Bazali dans un état déplorable. Alors que l'État congolais leur doit 300 millions de dollars et 7 millions a été certifié par les directeurs sortants qui n'ont pas payé leur décompte. C'est ça le problème. Mais ce qui se passe à l'OCPT, c'est une grande entreprise à monnaie. Ezali ko générer des recettes dans la télécom et dans la poste. Mais les lots, batwazali na situation moko déplorable. L'intersyndical a salaki plainte na ye na ministère du travail. Les lots négociations ngaki banda et salami lisusuté. C'est pourquoi tu allez alerter l'opinion à d'ici peu, va travailler à poste en Kobi Malibanda ou même à la grève de faim. Parce que Bazo Koufa, c'est comme si le gouvernement a abandonné Bango, l'inspection a travaillé, a abandonné Bango, le ministre a abandonné Bango, Bazali dans un état déplorable. Alors que l'État congolais leur doit 300 millions de dollars et 7 millions a été certifié par les directeurs. Mbote na bino bonso ba ebolandaka Vision Plus Pambate izali chaîne OEP Sarabino ba information ya solo bongo mokola lelo nazali bongo na bayi syndicat ya poste et pa wapi ba ko réclamer Pambate makambo maiki ezali koleka na poste bazali ko futa matin donc des autres ezali na poste yango bomoninga nazana deux présidents deux secrétaires général à poste tokomeka un peu kobeta li solo na o etali makambo ezali koleka na poste. Mbote papa mbote mama journaliste. Tomonyo akoyesa biso likambo nini eli biso mama soki omoni tokomi awa na mikolo elekaki na lekaki awa nayebisaki bino ke poste ezali kompani ya monene poste nde esimbaki mboka oyo esami na 1986 mpo nini toya awa ya solo na poste tozali awa makambo eleki ebele tozali kofutama te baretraité baza na 26 mois bato intérêt plus de 35 mois bato oyo bandeko bakosala baza na 14 mois yango toyawa tokebi pai nyonso tokomi mikanda eloko moko te ya solo boyebaka bien période moko ke toyaki na PDG moko alongwaki toya kozwa oyo ya sika mpe toye na ye mpe kaka toyebai fils maison c'est la même chose eloko malonga ezali te yango toye awa mpo na koyebisa bino ndenge makambo eza koleka. Papa okoko bakisa nini na likambo tali poste balobi ete makambo ezali koleka kuna bozali kofuta mate mais toyokaki esika mosusu balobi bino boza déjà ba retraité si bolongwa na poste. Non, il y a des travailleurs à la poste qui sont au nombre de 1200 travailleurs bazo sala na poste. Il y a les retraités qui sont aussi payés parce qu'on n'a pas payé leur décompte. C'est ça le problème. Mais ce qui se passe à l'OCPT, c'est une grande entreprise à monnaie. Ezali ko générer ba recette na télécom pe na poste. Mais lelo batwazali na situation moko déplorable. L'intersyndical a salaki plainte na ye na ministère du travail. Lelo négociation lingaki banda et salami lisusuté. C'est pourquoi tu allez alerter l'opinion à Konzibaye Bake d'ici peu va travailler à poste au Kobi Malibanda ou même à la grève de faim. Parce que Bazo Koufa, c'est comme si le gouvernement a abandonné Bango, l'inspection a travaillé, a abandonné Bango, le ministre a abandonné Bango, Bazali dans un état déplorable. Alors que l'État congolais leur doit 300 millions de dollars et 7 millions a été certifié par les directeurs sortants Kamere. Aucun ne coûte un essor du trésor public. Les gens sont payés 13 mois. Yango toya watolobi bakonzi batala nano makambo lezo leka na poste bato balingi kokufa na nzala balingi kosala oyo babengaka grève de faim. Papa tomonaki yo to bandi ete na tuna ki so motuna oyo balobi makelele bino bozali kocha na poste bino boza ba retraité si bobima na poste mais makelele obino bozali kocha po na poste si bimisa bino pension. Ya solo mama ndenge lobi to bimaki pension na 2015. Tant que bimi pension biso bato ya 3e âge balobaki na biso boye
babana kofuta biso mbongo 4 quarts non transport mais 4 quarts yango ti lelo tozwaka yango te mpe na tozwi badecompte final na biso te toza baretraité mais bapesa biso bambongo na biso eza droit na biso donc ti lelo awa tozwaka bambongo wana te 4 quarts tozwaka yango te mpe decompte final tozwaka te oyo toza koreklame yango wana ndenge moninga auti koloba eza ya solo l'état aza na 307 millions de dollars ya poste mpe 20 à 22 milliards de francs congolais mais badébloqué bapesa biso mbongo na biso lelo naoyebisa yango bien na basi na biso na bana na biso boyokana ezali te parce que napesa exemple moko mwasi nyonso ntango yo kobala ye nani chef état civil bakarema yo nde moto kolesa mwasi wana lelo awa basi na biso nana kolesa bango bato balesa bango baza te donc topanzani napesa exemple awa ye président de la république aza na molonga na ye mama Denise so lelo mama Denise aza kotia nzungu na moto te bakozala sika moko bakozala sika moko te yango tokoloba mpe asala partout le moyen asala tu bafuta bato ya poste na intérieur baza kokunda bato na babulangi te bato ya poste pasi yango wana tokoreklame nzungu etoka bato balia depuis 2018 2021 tozwaka mbongo te 26 mois yango oyo baninga intérieur plus de 35 mois baninga oyo basalaka plus de 14 mois bazwaka mbongo te papa toyoki ndenge bino bolobi eloko nini bokosenga na mbula mataki kasi bino moko c'est comme si bozali komiyeba te botyaka makelele awa bolobi o umba azosala mosala malamu te bazwi balongoli umba batyeli bino mwana ya ndako me bino bozongi lisusu boreklame ou bien eza bino bato eza badg ya bato te maman biso bato tofaire partir umba a volé et l'état l'a arrêté il est en prison. Et nous avons dénoncé qu'il y a mégestion. Mais aujourd'hui, vous avez mis les gens de la maison. C'est tout à fait normal. C'est qu'il est mandataire. Il doit payer les gens. S'il ne paye pas les gens, nous devons dire non à lui. Et nous avons demandé à l'inspecteur général Ayakotala Makamoni Nelozole Kanapost pour que toute la situation économique, tout ça va continuer Nelozole. Balingi o convoquer réunion anate. Batu balingi sikoyo ko tambola nanzala, ko sala o babenga grève de faim pour que le gouvernement yoka bango. Papa Vita, tomonaka yo tango balongolaka bongo umba oyaka a osepeli olobi lokola bache mwana ya maison lobi ete poste ebongi opesaka olobaka matondo awa balongoli umba nyokoli biso mais tomoni bino umba longwe mais likambo wana ezali kosila te ou bien eza bino déjà ya bato te bazotya mama ndenge olobi oza na raison na yo oyebi na mokili tango omoni ça ne va pas il faut revendiquer droit na yo. Parce que na constitution balobi mutu aleki mibeko azali te na constitution balobi il faut otosa bato bakomi déjà na âge ya solo tant umba alongai to sepelaki mwana ndaku aloba ayaki to sepelaki mais to balika moko mwana ndaku aye eza kutu pire penza lelo na ba bien na poste makambo za kuna oyeba te mwana ndaku aye kokaba ba grade lokola nzoi aye kokaba ba grade oyo azali DD ye na komi B1 oyo bamsusu bazali kuna na poste basali plus de 15 ans grade na bango emataka te yango totali ke non ça ne va pas akende toboyi mwana ndaku tolitololi ke l'état ye moko azwa responsabilité na ye mpona kopesa biso mutu ya malamu mpe fene son bien oyebi ke baloba bien ke mpona ozala PDG ya poste faut zala ingénieur civil. Faut aller ingénieur civil. Oui, il y a ingénieur civil. Azali ingénieur civil te, azaka comme munenga nanga poste, totangi ne école poste mais na misu makasi, lokola azako yambala mi kuna, toko mona ele rwana, akoya ono bona. Pe ministre portefeuille, andimaki yango, ye ministre portefeuille andimaki apoani. Apoani andimaki yango. Po ye pe na kasi azoke loko yango andimaki yango wana, faut ça ya bisote, biso lokwa to mona ki azamo na ndako to ndimi, mais to mona ke mona ndako ça ne va pas akende. Ok papa, to moni bino bolobi eloko ni bokosenga na chef de l'État. Tosenga na chef de l'État. Ata société congolaise ya poste ezali compagnie munene. Ezali Son, c'est la première compagnie munene ya monde oyo bato bazo kufa na nzala. C'est la première compagnie à poste oyo bato bazo futama te. Tosengi na président de la République ya liboso ata la mukanda o kamera komelaki biso bafuta nyongo na biso. Nyongo na biso ya 7 millions 300 millions, bapesa biso ata compte à 7 millions, bafuta barrière ya bato. To sengi na chef de l'État, ati abiso mandataire ya malamu.
oyo akoka koyoka bato qui sera à la hauteur de la charge de l'entreprise. Jusqu'à maintenant, je crois que nous n'avons pas un mandataire qui nous mérite. Nous sommes en train de naviguer à vue. C'est pourquoi ça ne va pas. Papa, message na yo na mokonzi mboka na manyoso uti koloba we loko nyoko senga na mokonzi mboka. Ya solo mama oza na raison. Mokonzi mboka lelo yo soka zali wana ezali biso fa yo kela biso tangu tozalaki na président Mobutu azana ba service d'investigation na ba chaque entreprise so likambo eba et l'autre c'est na mokonzi mboka asala par tous les moyens atala simate atala boso mais atala na kadikati to sengi ke asala par tous les moyens apesa biso mbongo na biso po bapesa biso ba décompte final na biso pe to sengi ya mibale mokonzi mboka lelo lobi bana bakozonga classe sako biso bato CPT topesa ba neloko nini lo bana bakozonga ya to sengi bon asala par tous les moyens à débloquer mbongo na biso nde camarade bi pour ces compagnies monnaie sur le plan international oyebi kende na lobaki bien soki na mboka poste ezali te banque ezali te mboka ekufi tosengi ye asala par tous les moyens ba débloquer mbongo ya bato ya CPT po makambo esila. Bino moko bauti kolanda bongo tozalaki na bajon ya poste epai waki bayaki ko réclamer pamba te basali 26 mois bazoka salaire na bango te bongo balelaka liboso na deux jours azaka liboso balongolaka ye bache ya sika mwana ndaku bazali ko continuer kaka kolela pastalati na baye kolela na micro sango oyo komela bato nyonso balandi émission oyo chef de l'état amekanon koluka kozwa solution na poste kosunga ba papa o bazana ba famille bazana na bana mais tala ndenge bakomi. Merci na bino bonso qui branché na Vision Plus au Wapi Bolandi émission tosali tokutani susu masima pona numéro mususu. Merci na kwaku oya zaki na caméra botika mala.